Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Bonjour, bonsoir, ça dépend la RO Bozui Libaku. Ya kolanda biso na ngonga oyo na pesi bino susu matondo mingi na lolenge bo pesi biso vraiment ngonga na bino bo disposer vraiment bata na bino ya kotala ba vidéo na bino tozali loko muto akoloba na bino te kaka c'est merci ba imboka lelo to ye ko visiter après ba désordre après ba nungu to quitter sur le terrain pour na kozula bino ba vraie information concernant marché central. Marché central ezali zandu ya biso ya monene ya mboka tara ndenge boza komona ndenge eza kosala vraiment ba nungu o koto alobi akofongola yango te oboyi sa mukina yo kasi ba mboka biso to kitaki na kati pona kokota vraiment na ba polémique wana te kasi to kitaki to sa musala to tala me ba mboka bino mu boza komona kana bilili to boza komona na image ndenge za koloba botala vraiment état ya marché central na 2 mois au bakangi yango attaque eloko esalami te ni kokomba ni kolongola basalite ni ata kotiata couleur ta ya pamba oyo esi kosama te na zandu motuna ya biso eza ete mbongo ebele oyo ekotaka na marché central ya zandu oyo ekendaka wapi pour jusque là tomoni ata eloko moko te oyo esalami na kati ya zandu pendant 2 mois oyo zandu esilaki kokangama. Bien sûr bravo bokangi yango po bobongisa to botongela biso bijou kati awa mais 2 mois pe eza ebele na 2 mois pe bokoko sata quand même fondation donc marché central eza kaka ndenge batika yango kaka ndenge ekangamela siko toza komituna eloko nini oyo eza kobongisama na kati awa na kati a eloko nini eza kobongisama parce que musa eza kosalama te eloko moko te eza kosalama kaka basalite ndenge etikala eza kaka ndenge wana pavillon kaka ndenge ebukana eza na kaka ndenge wana tomoni na biso te ko mutuka ya sable to basima oyo eza batia yango tuna dépôt tomoni na biso eloko te pe na kotuna baza koyebisa biso eteke baimboka mosala oyo ezali mosala oyo ekozwa vraiment mikolo ebele mais na 2 mois déjà eloko moko te sami tala ba pavillon tala pena ba pavillon ata bino moko toza komituna na mboko Congo mboko etonda kita mboko eza na mbongo ya ebele mais tala eta ya marché oza marché central na biso vraiment eza soni na bakonzi eza soni na basoni na mituni bokendaka na mboka bapaya bomonaka bazando ya bamboka musuni lolenge ezalaka te bazando ya bamboka oyo buto botambolaka na bomonaka te mais eloko nini ezangaka bino ete boyebana mpe kosala yango na mboka ya biso awa donc na mboka ya biso eza soki moto aza libanda na kosala malamu mais soka komi na kati wana makambo nyonso to alobaki abosani na ye tomitunaka ezalaka envoûtement to nini oyo esalaka ete moto soki akomi kaka na ebonga abosani nyonso oyo alakaki bayimboka kaka bino monde oza komona image vraiment eza koloba na pas trop commentaire image nde eza koloba image vraiment eza koloba bomona ete ya marché yango ekangamaki du jour au jour ba chinois baza kotonga ba maison na bango mbongo wana ekendaka wapi mbongo wana ezokoka ata kolongola ata bafulu na kati ya zandu te mbongo wana ezokoka ata kokomba ne fiske zandu te donc bomona ngani bozomona na bilili wana pena pas trop de commentaires botala pena eta yango ya marché na biso biso ki o gomi baza kobongisa mais jusque là pe tomoni na biso eloko te tomoni na biso eloko oyo ya spécial esami na kombe yango te
malgré tanyo so ba confiné mais vraiment tout le monde a vu c'est loko ya spécialité. Donc tout ça que forte même nous ka information à source autant la pénalité à marché central ya mboka monene kwa Congo. Tolingani te bandeko na ngai, tolingana ekosala eloko. Moto akolinga mboka na okoleka yo moko aza te. Moto vraiment akolinga mboka na yo koleka yo moko aza te. Le moka nde bozomona état vraiment ya marché central esali pasi pe mawa. Esali pasi vraiment pe mawa. Esa pasi. Alors vous s'abonner vraiment massivement vraiment vous s'abonner na chaîne YouTube na biso eko sala vraiment bien na pesi bino matonde mingi tokutani mbala ya sima na numéro mususu koya tokolemba te kosala bino ba analyse to tokolemba te koyela ka bino ba ma solo ya solo parce que to la pandai ete to kopisa bino ka ba information ya solo pe ya source. Toboye kokota na polémique, toboye kokota na buzoba kasi tondimi ete tokita po ete to ya kosala bino musala na kati ya Zando. Merci. Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.